Mbote na bino bande kubandi partout bo mesana kwanda biso na tindika télévision la chaîne Yande lobaka toujours emelaka bino ba actualité na tango oyo esengeli. Un grand merci à mon boss Rifin qui somme longona papi Kelly bangonde bakolo chaîne kasita moko alelo na mebilo masolo o etali ba propos ya président de la République sur enseignement ya République démocratique du Congo, perquisition au wakotine de la John Numbi pour na procès Chebea, libération provisoire ya Jamel, dossier 100 jours tokobeli sous inauguration ya ba travaux kuna na Kanduka pont iso relié Selembao nangadima ndelo baka toujours kimbia ereni partout na mabota na bino bande ko balandi ça fait des pas na République démocratique du Congo depuis Mikoleleki ba propos ya président de la République o alobaki enseignement na biso ezali malamu te. Ba enseignant bango moko baza na niveau te. Ba enseignant bango moko baza à mesure ya kopesa bana éducation ya malonga te. Donc esengeli ba ebana kobongisa ba remonter lisusu éducation to formation ya ba éducateur na biso. Alobaki yango wapikani ayambaki communauté congolaise esika api akendaki akutaki na bango nde ayebisaki bango ba propos oyo sur enseignement na biso kasi ça fait débat balobi président de la République comment ko ba propos boye na libanda mboka c'est que ba o batangisa epe baza ba incompétent c'est que o batangisa papa na maman na e baza ba incompétent pour le loya koloba bongo bande ko balandi tozonga mwa muke enseignement ya lobby na lelo ko kanité mutu akobosa na yango te tozomona ba réseaux sociaux lolenge kani ba diplômé d'état bazo s'exprimer ma paix na ba etando. Moi français à muke azu exeta azo koka ko exprimer te et lo koni donc satisfaction na ye ba émotion na ye na français azo ebati. Ba bengani ba na ba etando ba ko interviewer bana o batanga ka na école yango bazo koka ko s'exprimer te. J'ai concours et bané koleka na RTNC na chaîne nationale ya kozwa bana ba école différentes comme mamango na betando pour na conseiller sa ba compétition et ça la réalité parce que le niveau est trop bas. Tika to le bango bandeko parce que ba enseignant bango ba corrompu. Enseignant moi na zuité moi na ko ile $50 a ko ile $20 $30 à tirer ba point n'a favoriser ma B. N'est-ce pas enseignant? Moi na yaka na classe T arabe examen atindi muta kotisi mercenaire voire même na exeta basalele examen azui yemoko tête vite comme waka ce qui exété bini na République démocratique du Congo awa partout et ça na province ozota la bopeno qui na passe moi na azui examen l'état mamba mboko ko bonga lisusu te biloko aboye banani basali ke biloko aboye ko malamboka n'est-ce pas ba enseignant batu nyonso bafungoli ba école na yebi source place ni 100% ezalaka na yamaki Mikoleleki un jeune entrepreneur au azana ba école 27 awa na capitale école na 100% pour asala na EPST abi na yebi coin nyonso so na koti bona obima boy so na 100% bana nga ba obeta na kuna tina ba sinete na kena na village na biso na zuika ba diplômé po na mboka moi formation ka moi bien na membi bango ngo na ndopesa bango matière na ndaku na nga na osela bango kai de matière bango ne so na pesa bango batangisa siko éducation ko biba tende ngeni petant ba longoli na mboka bongo ba yena aba biso ba ndopesa 100,000 francs ba école privée surtout bo médication. Kala tu eba kiso mwana otanga na école ya basango akoza na éducation moko ya makasi ya bien. Mais l'école yango basango rigueur ezalaka lisusu parce que bango pe bakoma na pas mususu na opposition. Ba grève et paille. Ko combattre le pouvoir en place et paille. Donc bana ba otanga ya ko kata batangi, otanga grève ko ya ba kati na bango donc ozomona et les enfants et les enseignants bango nyoso zali ba facteur ya koba na République démocratique du Congo. Donc mokonzi mboka a constaté makambwana yango ayebisi ba payate alobi na communauté congolaise na biso bande ko na biso ba congolais
Pe Congolais za libanda mboko za na mayele mingi ba Congolais bazaka ba professeur na ba université minene to kaka na Sorbonne Congolais mo za professeur to koyoka mais boya pe kotengisa ba oya biso pe awa soki ba o baza na kati bazo pe enseignement ngo malamu te bino boza libanda boya ko épauler pour to sunga mokonzi ya mboka po lobi jeunesse oyo bango nde espoir na biso ya lobi déjà éducation na bango bebi boy lobi ba osala ni namoni vidéo zo circulé et les qui tellement partout moyen to tche la bino ngo za les souté quelques enseignants ba biwe na etando ba nous enseignants de la République démocratique ba déclaration c'est Sambwa nous vous ça contre ma propre chef de l'État mais bon revoir nous to ya ba ça na compétition ba nyonso ba professeur nyonso selon ba branche na o apesa ka ba cours ba ya to chabango to talasko ba compétence na moto lo baki mokonza mboka akosaki donc makambo mokonza mboka lo bia kosité et là quand on constater le président de la République à Lobaka ndenge biso ba journaliste to Lobaka c'est que la population dit tout bas yazo be mango alo bango na mungongo makasi isa biso de Lobango bande kolanga na banda ko place bo landanga to Lobango te nzambe nga mwana opena zo exeta en tout cas mboko penza moi ezati to Lobaka ngote bande ko balandi donc il s'engage ba revoir enseignement mboka na biso ko banana on a ba professeur ba enseignant ba tout nyonso même na ba université na toujours constater que eza ba matière msu ba pesa biso ngo bien te ni c'est la logique wana ni c'est ba cours ba cinéma wana voilà tout l'équipe étape wana bande ko balandi perquisition contre John Numbi pour un dossier chez BA to beteli justice maboko mikolo kaka muke procureur asika koti dans la makambo de komiko salema to lo bakaka ba jour sous le procureur Kaluba nyonso zala ki pasi dossier Matata Ponyo boye basi sambisa yango ezala ki te po eleka ki na mutu apesa ki ba propos na ye ba manche longue kende zonga dossier Joseph Kabila ex-président de la République ezala ki recevable babe ko sambisa été ba dossier ebele ezala ki freiner bato basi balobaka na biso yango to besoin biso que déjà banomaki le procureur Kaluba ezala ki na batape perdre balobaki na biso déjà et loko ni ezola kisa que na 2023 procureur na reproclamé Félix Tshisekedi président mutu na biso batu to tinda ki lettre ba tchaye mutu na biso mais Félix Tshisekedi malin qu'il est atie wana poto banayi ko ezali na sangana ti oyo apesi 1 oyo apesi 2 oyo apesi par rapport à la coalition oyo ezalaki Dieu merci et c'est kufa yango moni makambo nyonso ba coque de jambes ezobuka na bazobuka ngana kota mutu wana tembe na bi jamais mutu président Félix a nommé lobi akoma sou abe oh maman tika mutu na biso 2023 pouvoir kozonga na maboko na biso et Dieu merci comme déjà toyebi déjà ba stratégie wana ye mo konza mboka pe liso nde tobengaka ye aigle asatimbela biloko nyonso wana achaki kaka yo sala na tota ndenge kusala mais alakisi pena parti oya zalaka côté nini ya zalaka nde nazoyebisa bino bande ko balandi na mikoloko ya le procureur Kaluba fo bakanga ye parce que aza corrompu dossier Matata Ponyo ba pesa mbongo voire même na cabinet na ye eza na bat pona kotanga kombote ya Matata Ponyo basalaka na cabinet ya procureur Kaluba batali na ba compte na bango ba virement moko esalemaki wana oyo eza un peu suspect kasi toko révéler ba secret nyonso te mikolo ko ya tango bakokanga ye tokoyeba kopesa ba détail nyonso na yango comme justice ezongi déjà président de la République a lobby que dans ba propos na ye mikolo eleki a lobby soki toza na assurance la justice na biso te ou bien tozo ndimela yango te c'est que justice est soit indépendante te to ebi sonyo so banda mokonza kotaki na kiti na ye alobaki la justice est
indépendance. Donc, makambo a boye déjà salima bi non 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 non. Cela prouve que la justice n'est pas indépendante. Donc, tout le banabi sur état de droit, déjà, Maï komi koningana, John Numbi, déjà perquisition de Salima, baki koti ke la ye pour na dossier chez Béa. Tolela ki John Numbi li sous zongi na FARDC na Lubumbashi zongi boy na boye. Tolela ki o président Penza azongi sikaba to kala asala ki ya bomaki yona ba tien na franc. Mais tant ba komo olungisa e boyebi ki azaka porté disparu. Abunga ki panda mikoleleki mazongi. Tanga zongi wana, il faut justice ça la moussa nango. Déjà perquisition ezali en cours pour na dossier chez VA. Le voix de sans voix déjà ba telemisa ki ngongo na bango pour na kosenga pour na ko déclarer justice fezala et salema. Pour na papa na biso à droit de l'homme akufaka injustement. Donc le quoi ba justice est indépendant ba dossier oyo ba sambisaka ba beto ba dossier oyo et pesaka pasi esengeli ezonga. Donc na mikolo ko to ko ba détail ya likambo yango. Bandeko balandi tika to yebisa bino lisusu likambo etali ba photo bozomona na ba réseaux sociaux. Tomoni Matata Ponyo. Tomoni Fayulu. Tomoni andeko na bango pembeni. Elingi koloba nini tango bino na biso tozotala. Na yebi ke mutu na mutu asalaki lecture na ndenge na ye. Muzitu Matata Fayulu baki kosala nini. Ba pesi nzambe merci omoni bango kutu basalaki na pouvoir mais ba reconnaître que pouvoir na biso ba ibaki. Yango ba eko luka biso to solo pendant 2 heures du temps ba solo la kini. Bani bateka Congo. Balingi basala sous coup d'état. Balingi babimisa batu na nzela point d'interrogation. Tant makambo wana ezoleka tomoni ba député ressortissant à PPRD ba kei ebele pour ba se rendre na Lubumbashi. Tellement service na biso ya awa en tout cas longonya na bino ba service ya na kuna na aéroport bakangi bango ba bito ko bimate ba téléphoner. Tomoni délégation ya ba député ya FCC ressortissant na PPRD baza awa bazo ke Lubumbashi. Est-ce que feuille de route na mweza malam po bango nyonso baza na yango? Est-ce que kuna boyebi yango nde ba bi tete botika bango ba bimate? Donc bakangi bango na aéroport et comme maramuso ba déclaration. Nous députés tolobi nous tokotolembi ba nous vous bozo kende biso nyonso na Lubumbashi kosala nini. Tant Matata Ponyo a déclaré à parvenir Koloba as un candidat en 2023, c'est que l'autre mabezali ko se préparer. Tant a lobi ki a ko se présenter nanya tindi to ezali nango kaka théâtre. Nyonso wana c'est parce que justice est tant justice eko ezongi balobi dossier bukangalo nzope sengeli ezonga. Mbongo nyonso na ya ba école, na ya kotonga ba aéroport, na biloko nyonso sous Matata Ponyo esengeli la justifier yango. Mbongo wana kinda polo motesa. Mboko eko bonga ndenge nini? To kanisa tata nzambe na ngamboko esebe bakala mboko bonga suta biloko aboyi. To bosana te soki mbongo ekoma pasi na mboka oyo eza sous Matata Ponyo mbongo pasi ti lelo mbongo ezaka pasi po muta kabelo pana maboko boy 100,000 francs eza pasi eza pasi bien sûr ekabamaka nango mais mingi te eza bakamora obika na nzela muta ma sœur en tout cas bona na bimisi pe na trousse nanga na 100,000 francs na pesi muta valeur $50 ya pasi. Nyoswana Matata Ponyo buki kesi ya lita. Déjà procès pour Kangalonzo est en cours pour Natina Bayeba. Makambo yesingile ka satangwa saka premier ministre. Usalani ezawa ti balabala pe ya yezolanda et donc justice ambala eza lisekité. O déjà mokonzi mboka koti makambango c'est que cop de bongi.
En parlant de Lubumbashi, boyebi bino nyonso que déjà mabongisami esalemaki mpona ko réconcilier bato babimaki na Kasai bayaki na Lubumbashi na bakatange. Moi guerre wana esalamaki guerre ethnique elingaki ebundisa penza politique na kati ya mboka na biso bakasange bakatange o boyena biso bakatange to abata ya Kabila biso bakasange to abata Fachi biso babino bakasange boyena mboka na biso Kabila bino fo bima bilo moko bongo déjà Samba Lukonda salaki table ronde mokonza boka salaki ona to epoto sunga simate wapikani batu bazoluka kimie kota pour déjà la résolution se pesamaki mais musu bazoluka bakende basala susu makambo ya mabeto ebi baba wakumwanza kyungu na place wana sasala makambo ebele bakase baboma bango biloko moko bo nzoka ezaki na ba politicien na bisoni bande ko financer na bango bambongo ba osala makambo yango mbosa lobaki quitter les groupes armés. Azoyebisa ba député wana quitter les groupes armés et ceux qui kana kuna na Assemblée nationale kuna na Sénat pe bas dinosaures basa kuna ya ba groupes armés nde nazoyebisa bino boye Codeco et sali ko s'affronter na quelques groupes armés mususu ya babenga ngo bazaïrens ceux qui bazaïrmini déjà et sali plus de 25 morts nde tozoyebisa bino bozo pesa pasi wapikani mokonzi mboka zo bunda po guerre sila na est mais tozomona ka biloko abo ba Codeco bato bakomana ka bango baza awa wana eza lisolo na bisote na bande ko beta lisolo ya Lubumbashi. Pourquoi bango nyonso bazoluka bazonga ka kuna na Katanga eza na eloko moko eza kuna tondengeni. Est-ce que mon père muta obenga bango poto ebiso so za ane mon père aza ane congolais te ale comme na ngoma kambalu a congolais des pères et des mères mais pour na nini bango so ba osonga ka kuna oh na émission électo tengele bino ba nyuso ba olanda nzela wana suka na bango ezo za mabe lelo ba député la PPRD na aéroport Dieu merci bakangi bango sango esali biso sengo to moni 500 kuluna baye bango moko inde ba déposer ba machete biloko na bango ba sengi ba pesa bango ba teni ba kena bango kosala musala na kanyama kasese balona kata masangu bafuta ka bango pona ba famille na bango ebika ka balembi na bango makambo osalaka mobulu wana mais bata pepe de bazulu ba kende basala colloque basa su mobulu donc justice c'est telemi so yoke osali mobulu bo kangama. Tomoyi lumbale nana ndima idose lumbale okendenge kende la kiwana point d'interrogation bandeko balandi tozoko ba toujours na analyse na biso ya mokolo ya lelo tika na pesa mbote na le professeur Jean-Marc Matafwadi depuis les États-Unis Canada place aux ali bambote na yo bandeko balandi tika to yebisa bino mokonzi ya mboka alobi to na ba dire na ye azo dénoncer ba complot entre ba officiers militaires na bato bazo créer mobulu o to bengaka ba milice kuna na Ituri makambo nyonso ezo salema le président de la République azalito ya peuple est-ce que ça musala na ye il fallait ça ministre de la défense musala nini ba commandant ba général ba misala na bango nini na moni ba osunga mokonza mboka te ko bana ba conseiller kitati na César encore ba nouvelle ya mabe mokonza mboka singela bi kata ye moko alo ba makambo ya défense alo ba makambo ya mine alo ba makambo ya industrie alo nde nazo yebisa bino mokolo ya lelo na sima maloba on a solo ba tout à l'heure bokomona ndenge di mokonza mboka zo kende ko inaugurer ba travaux ya pont. Bosunga mokonza mboka teza mkusala président de la République gouverneur de la ville Gentini Ngobila musala na yo nini je koko yesika wi obanda musala na mikoleko ya makamba boeza alisute inauguration ya pont mokonza mboka na titre honorifique na ya munene
Atiki pena kiti na yeko président de la République aye pour inaugurer pont. Jatingo biloza wapi. Aiza yumbite. So ma guerre wa kulu na tirer na nzoto obimisi maseke. So makambusu ils ont la compétence. Ah déjà qui mbopé tono et simbaraté. Ils a passé. Mukonzi mboka za trop chargé. Aluka ba investisseur mabe. Akende gauche droite mabe. To senga ki tata mokonzi ekolo acha commission moko ya suivi. Ndetu wane ça fait partie aussi na makambo nzela. Ekota kana makambo ngo banzela ndeto yebi biso nyoso ke batile ngelu wana. Et ça la makana ngo déjà tombo sala pon ekota kaka. Ndeto mona ki muto oyo nzamba limisa na yana lobo mabe. Abenga président de la République kuna na ntele pour à faire inaugurer to benga oka de frigo o bambisi ye peuple congolais kolia to sombi bambisi nana to ya boye de frigo communication ezama be communication ezama na bato do ata mawate ou faire déplacer mon kondi munene bongo au consina yo faut qu'il y ait prison bien sûr ils sont aussi là mais yo bongi na prison yo bongi na liberté de frigo donc inauguration ko président zoya ko inaugurer pêche élevage on so wa projet bato yiba o tia na poste ba bimisimon ebele o na de frigo faut que aucun depuis na prison ils ont payé sa passe na mawa avant de continuer tout landa ba image oyo mokonzi mboka so ki ko inaugurer pour bazo sala zo eliengali mana silimbao tellement population alinga mokonzi na ye abia ko tika te faut accompagner nazo yebisa bino to uti ozala kuna na ba image bota tout à l'heure quand Luka tombé tous les vidéos et puis tous on pour la clôture analyse na biso c'est parti. Voilà bandeko balandi eli koloba ke mokonzi oyo alingami na peuple na Bible totanga quelque part passage en ozoki manga tout monde mokonzi moko boy peuple alinga ki paye mokonzi na ye utaki na nzambe. Donc nous voyons que le président de la République alingami na peuple yango bomonaka une fois touché na personne ya président de la République famille na ye peuple ezotelema peuple ngo eza na nzala peuple ngo eza na elikia ndeti mutu mususu papa Jean lui autu ke bisanga tout à l'heure mutu mo na landi ebisinga ke azolo bana ba propos na ye que Félix a senté Congo. Donc Félix Nazana quoi senté na ye Congo na sekinga makamia alobi oui ya senté Congo
c'est parce que makambo osala papa na maman soki zeme koti bayebaka te mais fruit nango lobi ebimaka makambo nyonso Félix osala oyo lobi peuple congolais eza conscient qu'il y a kosepela nulle part ailleurs tomona makambo boyi président osala eza pasi oui tomona 3 ans écoulés nzala tozolia 3 ans écoulés misala eza te mais tozwa patience mikolo ekoya tokosika déjà bakomi ko changer maloba tolandaki sa malukonde nenga lobaki na ba investisseur ki ba matière première na biso ezali ko sala déjà exploise et côté comme bien donc investisseur baya tolandaki inspecteur général ya IGF tolandaki pe lisusu bato ebele ba ministre ba Yves kuna azalaki na tourisme mais place akona ebité mais ba intervention bato ebele ba kobi pe ko koluka ba investisseur parce que ça ba loge 3 ans eza moke donc bandeko balandi ce qui bomoni bato babimi sur les champs pour na koluka ba investisseur ba comprendre que lobby et kozala ndenge moko na lelo te peuple congolais akosipila bandeko balandi tokomi koshite na suka ya analyse na biso mokolo ya lelo kasi bato ebele bazotindela biso ba audio ba message balobi to tuna nanu bato ayi de pêche ba bateau de pêche oyo balakaki ezali wapi bandeko na émission elekaki toyambaki de cordon papi kamwasi alobaki la même chose oyo nga pe nazo répondre à bino mokolo ya lelo tomoni ba maquette ça et la maquette zando pe tomonaki maquette so de mouton et bandaka na ba maquette si esali mikolo ekosila mais ba maquette ba bateau de pêche onde eumeli jusque là ta bateau li bateau qui est comme inanté. Cela montre que ba ministre peut d'une part bazana incompétence. Bon si ba maquette le bateau arrive déjà de sombi. Mais bon ça la suivi na yango ekoma. Oui et ça la ka mokolo mon côté un mois te pour ekoma. Mais mikolo c'est le qui est belé. Bato nini susu boye bisabiso eloko nini balandi. Donc mituna na bino ezokomela biso nde na utsukolo ba deuxième mituna bosengaki totuna na secrétaire général à la personne de Augustin Kabouya azoluka se racheter pour nani bokonzi alinga makala batu nyonso te aina makape na batu nyonso te pour nani ba vidéo ya boy tozomona ba artiste comédien tozomona même ba personne physique bazo kita sur le terrain et non pour na kosa l'éloge à IDPS mais comme pour na kosa l'éloge il y a secrétaire général pour ba se racheter les logo moko bon néanmoins to proposer bino ba vidéo yango ezo tambola et ce qui wana te ba belé ba osala ba vidéo pour na tina na kokumisa CG wapi kani ba militant bango ba bi déjà to bayeye wapi kama msuka bi to lingiye mais yemoko na conscience na ye pour na nini ko sala likambo ya pole et général bi matondo balancer biso nani ba élément o plutôt zonga na ko susciter na analyse na biso c'est parti. Église Augustin Kabouya. Est-ce que va t'abandonner ça va être en plante? Non, Augustin Kabouya c'est dans le ministère des finances. Donc bazo diaboliser ko luka ba tactique nyonso de façon pour na ko luka sala malamu te mais aussi to timbeli bango na eko esabino muto ako sabino te liboso tango bango babandaki ko gérer balobaki na biso bakopesa biso misala mais tomonaki misala ezosuka na baasociation na bango ebande kokoma na babase te ntango Augustin Kabouya ye aye kolobaki tout le monde azonga na cellule de façon que président cellulaire na yo azwi kombo na yo asali nini atindi yo
bamoni bango mitema esali bango pasi bayoki zuwa balobi moto akoresir babimiseli ye bato na bareseau sociaux babandi kofinga ye babandi koloba kabuya azogere bien te balobi kabuya aza na 60 mituka biso tootambola na bavelo entre temps toyebi ke bamisusu basombela bango bamoto bamisusu basombela bango mituka baloba yango te me bakomi kodiabolize de façon ke baluka kaka aéchoué mais biso mpe basi tosali nini ye loboyi tolikina ye azala wana yango omoni décision ezwamaki mama papa soki orespectaka président cellulaire na yo te naye kopesa yo message na ntongo ya lelo dimanche salani kende na selile apartir ya selile bakozwaka kombo na bana ya koenregistre yo mwa cotisation yoso topesa mwa 200 mwa 500 sala nini esa bayeba o na selile na yo po mikolo eza lisusu te ke o keke limete nakutana na CG bapesa ngo eza su bongo te ekomi na selile dimanche biso nyonso wapi okomona bato wana bakozanga baargument soki omoni mutu aye na parlement de voix président Dodi aye koloba ke o kiseka buya za ebosala nini osala mabanga o bambe babosala lumbe mwende osala nini lumbe parce que baza bato ya lokuta bazotema na lokuta ya makasi bazotema na lokuta ya makasi mpe okomona ke bazaka bato bilongi oyo toyebi ke bazalaki bato na biso ya idps bango nde bachange bafase aza baartiste na biso tolingaka mingi mama wana oyo epai na parlement de buku na korange kolave mémoire bacombattant aza mutu mais secrétaire général biso pata ke bamilitante na bamilitant baza na nsima ya caméra tolobi bokondisaka nango kaka bongo bakolinga yo bamosusu bakolinga yo te donc ce n'est pas la peine basalaka bavideo ya kokumisa yo basala biloko moko boye eza vraiment kitoko tozopesa bango matière ya koloba mpe ya kofingela yango yo voilà bandeko balandi tokomi vraiment na suka ya analyse na biso ya mokolo ya lelo ya koretenir ya motuya chef de l'état ake koinaugure tobenga yango inauguration to lancement ya batravaux ya pont ekorelie selemba onanga liema oeza mama na événement nzela wana ezalaki impraticable depuis mikolo ebele ekosala eloko moko ya makasi. Un grand merci na bino nyonso bolingaka émission na bino. Un grand merci à maman Brigitte depuis les États-Unis. Merci na Silva de Munza. Merci na papa Jean-Luc. Merci na papa Nangai Norbert Kazadi. Nayebi ke bozali ebele bolandaka ba analyse na biso. Nasengi bino bo s'abonner massivement na tindika et que ça la biso offre bien. Pour la mokolo ya lelo na sima caméra, tozalaki na Manix na montage Rabib Zaedio pour la mokolo ya lelo soki art pour la mokolo ya